frère Mike le cas qui ya ba mamakala wa nyonso la mingi te est-ce que le komona azongi na église babida dia zongi watu nyonso beti maboko na balimisi dadi la facilité nyonso tout yo ko mais comment na Congo na tuzaki na état de droit babinza mais je parle ko kanga yango ministère de l'intérieur zo samusa na ngote comment muto ko yiko violer mwasi alali sans vaseline bomoni pena ba image na ba makila ebimi mais muto na za ko détruire femme congolaise parce que femme congolaise muto apesa sa vie na Congo lobi soki mwasi za na Congo te bato ba robota masu na Congo te le même Kalambai bozo benga edadi mais baza ba charlatan baza ba homme de Dieu te parce que Christ alobaki bazo comme état modèle Jésus qui s'allait moi ça na masoko excusez-moi le terme bande photo loba tous à la terre à terre tous à clair Jésus qui s'allait moi ça na vaseline Jésus qui s'habille base à l'état base comme état modèle mais est-ce que bato bazo tellement na ba cher na Congo baza ba modèle bazo régler ba compte na bango ba chantre ba passer ba nani mukuna toko ba lelo mukuna za mutu ali boso na Congo wa utiliser ki soyi. Merci papa sali elenga ko ngoti sali na abonné na biso nyonso to bazali boso landa biso apesa biso confiance pe na considération merci na bino nyonso to na biki oza belé bolanda biso merci na Patrick Masidi merci na Pamela Shekola merci na bino nyonso to Tracy Mbelenga po ya Gloire de Suka on est ensemble fungola biso Patrick Masidi analyse na biso ya politique to continuer lelo nous tous bino na Papi Volcan c'est la première fois to yambaye ngai na yambaye na elenga Congo Papi Volcan bonne santé zalingai te di sa match micro télé quoi te to belaka mama mbokat bon mama to banana lelo mais ya tango biso to banana ko lobela mama to zo tcha bilongi bato so bano bata monga na kana Kishasa bo filmer ngai te bo tchelongi na ngate mais to continuer à lobela mama ya mboka tant to zo bien comme trop mama wa mboka lelo ko pesa biso situation mboka minti situation mboka est très catastrophique c'est quel point sur tous les points sur le point social les gens en Congo sur le plan tant na ba social les gens globaux surtout électricité zate maïs zate ba fonctionnaire baza impayé ba militaire kolobaku tout est de nyo surtout za mabe les congolais journaliste peut sur ça investigation mais comment on va situation mboka note tengane mnotuna yo mtotuna nga parce que yo sur la mi on metali mboko yango na quel na point est-ce que lelo okoloba nini pona Félix a prometaki lobiongo parce que le 6 si je me trompe pas le 6 a prometaki ba kimbangiste qui est la journée fériée payée na habité suite longo zani mais il y a on toujours que Félix Chilomo Tshisekedi ce n'est pas l'homme de la citation. Les frères ont dirigé Congo dans la promesse. Ce qui va promesse, c'est que Belé qui se réalisé à un moment sagace. À un comme ça va Congolais va millionnaire. Tout le monde Congolais millionnaire, toujours mon ami Mibi à Congo de la République. À un guerre négociée dans la S, même si ça Jacques Fapon à S à Congo. Alors que nous revenons à S, c'était guerre réseau continue toujours à S, 1,23 bimi. À Ebisa Gibiso, à Comisa Congo, Allemagne d'Afrique, avant de faire un mandat, il y a toujours en 2023. Avant de faire un mandat, tout le monde place au Congo comme Allemagne d'Afrique. À Ebisa Gibiso, armée congolaise, c'est que l'armée moko très sophistiquée, boyenaboué. Donc, sur tous les plans, les frères ont échoué. Mais bino pe ba diaspora bo songi était mais papa bino ba tango yoko za ba diaspora ba chômeur ba salate o memi bango na mboka expertise no ba romema ba tobelo Félix Chilomo Tshisekedi memi na Congo ba salate entre autres pour ne citer que Massamba Kinwani un chécoulaire atika la osana poteza na fiche de payeté o memi na Congo po sani Guy Micho Wanjo directeur ya marché central ayebata okoma kombo na été Bozaro Zelanine Moussouka Banda atika la kosala ta na Belgique ti
Ministre de l'Intérieur, ancien ministre de l'Intérieur, il y a Félix Tshilombo Tshisekedi, Gilbert Kankonde, chômeur de longue date na Belgique à Salate. C'est mon vieux, Nazolo Bango, Nayebi, Toyebani Naye, Touti Nekol Yakabaidi, Atigala au Salate. Mais vous attendez à quoi? Parmi Bango Pebaro, Basala, Zanet, Baiten Longondo, Basala. Mais Mouibi, est-ce que le temps était Longondo, Batangi, Maman Mouibi a des tournements? C'est pas un exemple? Mais Bakangi était pourquoi? C'est qu'il y a des tournements. Mais papa, déjà, mon toit dans le sommet, il y a une rétro-commission normale. Ce qui était Longondo, il y a une rétro-commission. Pafi bolkatan bino bolobara bongo bino ba combattant tikala bozo ba poste était comme ça bino moi rage comme ça bino kanda est-ce que ceux qui yo pele na place na bango ceux qui le Félix a proposé kayo akita on a kin o seki singai parce que tengo to mona changement na part na bino kasi on a bi o seki singai pourquoi na seki parce que ndeko wana to sala na ye ayebi ki papi volcan ceux qui kita mena kita na boy go ke négocier la aventure na mboka non papa ba proposition ya na boya na ngai parce que na moneki a respecter ba fondamentaux kas preuve ezate tata moi si na yo nani Agasia asala na Félix approuvé de quoi Agasia azande ya tata moi si na ote ministre économie soki batu bayeba ancienne ministre économie Agasia Asen tata mosi na yo approuvé de quoi mais ko wanga na te batu bayebi oza na famille nalobi na za tata oza ko faire partie ya famille Agasia Agasia za ndeko na yo tozo sola awa kasi tozo sola makakasi on a zo bate Agasia alakisi de quoi elle est capable tozo sola makambo Agasia oh papa koki maintenant ngana zo bano de Agasia alakisi de quoi elle est capable azaki une économie tout le monde n'a sali musala ba barrière nyo surtout ba tchaki ko banda ba bandundu ti po biloko ko na Kinshasa Agasia buka ki ba biloko na nyo surtout Agasia buka ba biloko Agasia buka tata mosi na yo to kastono so la bato ba compétente yo longoli ba ba compétence ba incompétent oti Agasia elle a prouvé de quoi elle est capable tata mosi no so bato ba te fo ba gaza tata mosi na yo oza ko faire partie na katia ya famille wana Agasia lelo bozo parler si maman IGF IGF, oh nani responsable IGF, nani comment on nani comment on est documentaire aujourd'hui ba mission na peut-être ba mission ba ça ni na makomia IGF nani Alingeti za travailler na Kasia so ya Alingeti lelo musala zo sala et va ba fouiller il y a ba travail c'est la première fois qu'on dit mutu ah c'est la première fois qu'on dit mutu mais moi j'ai jamais été jaloux ceux qui nous pas compétent na ndima jamais de la vie ngako so ka sala mabene ngana populaire siko na ndima po yo opesi ngani hein c'est la première fois qu'on jaloux te je suis un vrai de vrai tant la vérité na ba vérité na betaka mutu te po na jalousie ngai so ko kende Kinshasa menesi na kinda mais na moni que mon frère n'a pas respecté les fondamentaux de notre combat. Voilà pourquoi on a tikala. Parce que la Kisa Yibisho Kabila comme état diable à Congo. Mais n'a pas comprendre avec le temps. N'a pas comprendre que la famille Tshisekedi Bayiba combat na biso pour s'enrichir. Les lois combattants bon. Mais fort on a déjà combat combattant. L'IDPS était déjà mourant. L'IDPS n'existait plus. Grâce à combat à combattre, on a récupéré ma solo, s'enrichir. Tant que Gilbert Kankonde, ex-ministre de l'Intérieur, il y a Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est mon vieux, il n'a jamais travaillé à Bruxelles. Un chômeur de longue date. Au même na Kinshasa, bozo satan na nini. Guy Michaud Wanjo ayebe koma kombonde bozo satan na nini. Nani Kabanda, atikala osala Belgique te bo memie. L'autre nani, Massamba Kinwani, atikala osala logote. Donc, yebi sangai. Vous vous attendez à quoi? Tant on a dit que Akasia, à celle de, il a prouvé de quoi elle est capable. Des fois qu'on dit marabato, c'est un bateau basalité. Hein? Et le même Félix Tshilombo Tshisekedi, le bilan est très catastrophique, le bilan est négatif. Tout le monde va afficher na Lubumbashi, va tomber va affiche. C'est dire quoi? C'est là pour l'incompétence du chef de l'État. Na likasi sutoke kuna tokuta ba minerezo telengana ka bonanzela. Et quand on a banzela. Et d'incompétence du chef de l'État. Lorsque vous avez bozo sunga mokonzi nani? Aza mokonzi na biso nyoto. Bogo sunga mokonzi ya ba? Ya biso nyoso ba Kongo. Ya bino nyoso tu. Biso nyoso ba Kongo na yo. Papa. Ngana bengi frère.
Yo so benge mukonzi ndenge no. Nga na benge frère, j'ai milité avec lui, j'ai lutté avec lui pendant des années et j'étais à côté de son père. Donc soki na milita ki pona papa oyo abundaki pour démocratie na Congo tous dans état de droit, mais état de droit toujours mon comme état de droit mo ya slogan. Hein? Justice na Congo za justice font sélectif. Ba miyibi bakanga bango te ba chega yibi portable tine na kanya makasese. Et pour ton information, est-ce que que Vital Kamerhe ba quitter na makamoni surtout ba mbongo yibaki na Congo? Est-ce que ba quitter pour ani? Banda ya préfabrication. Ouais, c'est parce que batonyango. Mais c'est Jamal Azawap. Si vous avez quitté Kamerhe pour l'élection en 2023, nga na zo ba congolais au ba la biso. Au moins en 2023, même ba cousin propre à Félix Tshisekedi Tshisekedi ba voter. J'espère que même Tata Moche ne pas voter. Tata Moche Acacia. A voter. François Beya transféré dans Makala. Ah, et là, le règlement des comptes. C'est que François Beya a fait la coup d'État dans le Congo parce que François Beya a géré le compte. Il y a Kabila à l'étranger. François Beya a fait en connivence avec Joseph Kabila pour faire la coup d'État. Mais c'est que comment vous François Beya, Botika, Joseph Kabila. Et ce qui François Beya qui est Makala. Comme ça, non, François Beya a fait pour les Congolais. François Beya a travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. François Beya a travaillé avec le maréchal Mobutu. François Beya a salani pour les Congolais. Ce qui est Makala, il y a un règlement des comptes dans Bango. Mais on a un coup d'État, il y a un pourquoi Bakani Kabila? C'est parce que Bolobi qui y a géré le compte à Kabila, il fallait passer la coup d'État dans Kabila. Comment Bokoye Kokangabé? Allez-y comprendre. Il y a un règlement des comptes. Oh, Félix, il par rapport à quoi ça? Mais règlement des comptes par rapport à. Hein? Non, François, il y a un règlement de compte par rapport à Nini. Mais Félix, il y a un règlement de compte sur les on a bien. Mais ce c'est pas populaire. Comment il y a un secret. Mais le conflit au bazar, on a un conflit. Moi, si à Félix, Denis Nakero. Denis Nakero a créé un air parallèle. Na Obeazo géré. Ah bon? Oui. Denis Nakero, comment on a dit, Béaza dérangeant. Na un air parallèle au Yaki. Et c'est de toute manière, il fallait créer des problèmes. Bakangabé. Ceux qui m'ont dit que Béa a la coup d'État. Azaï go gérer ba compte ya Kabila na Libanda, kendaki na Maroc, azongeli na Kenya, kité na Brazza zongi. Mais ce qui Béa kena go tala ba compte ya Kabila na Libanda pour ça la coup d'état. Comment vous go kanga Béa mais Kabila za wana na kinga kati bozo ke no kanga ete. Bozo ko sabanani. Donc allez-y comprendre que Félix Tshisekedi Tshisekedi a échoué sur tous les plans. Mais ce qu'on a justifié incompétence taillée. Na bato bazali tout autour na ye. Ce que yebisa biso, bato batala biso bala na biso. Kamerhe boa quitter. Mais bakangi François Beya moto azebele hein. Azebele. Bakangi na poilu ya ngwana ta msezoka bakangi eza groupe mobimba bato. Papa so yiko kanga gros poisson fala bakanga Kabila. Makamu ya procès à Chebeya na bazana. E bandaka di militaire ana sino mutu atinda biso. Tobo ma Chebeya na bazana. Ordre, on n'était pas Kabila. Mais Kabila va gagner un procédé parce que c'est un sénateur en vie. Hein. Ah, sénateur en vie. Mais si tu le Molobaï qui a déjà dans la majorité dans l'Assemblée nationale, il faut faire voter pour loi qui est sénateur et à vie, sauf que ça l'a dit, ma belle État va poursuivre parce que tu as état des droits. Dans un état des droits, tout le monde est justifiable. Dans un état des droits, tout en a justice sélectivité. Comment vous moi, je suis portable de na kanya makasisi. Mais bato ba bomisi bato ba violer ba sali ba crime ba yibi mbongo belé à l'état bokanga bango te ba yebisa ki biso Caleb azomona na te mais Caleb to mona pas Albert Yuma bazolia bazosika. La vérité est que Félix Tshisekedi a dans le pouvoir te azo contrôler le côté azo chauffer nekiti ya Kabila 2023 nega to ke potentiel le banc en avant c'est là bien ça Kabila m'a dirigé c'est ça. Kabila mtazo dirigé depuis Félix Azawa ambassadeur ni Félix a nommé na Libanda. Pour ambassadeur ni so ba Libanda taka ya Kabila.
anommé Moutouté. Depuis Félix Zanaboué, Sanga Bassi Bakanyi Moyibi Nini de la République. Ou Yibagi ba million, ba Yuma, ba Nani, Batonyi Suto Batangi, Bassi Bakanyi Nani. Bakanyi Moutouté. J'ai la ligne Tazo Sala Moussala ou Tata Moi sur la Tigé la Guié. Moussala Mozo Sala, bien comme il faut. Mais Tata Moi sur la casse, Ouang Anate, Batbaye, bien, on sait qu'il y a bien de vieux gouffres na plateau, Yepsage, ou un appétit, moi, na ya famille, à Cassia. Donc, Ouang Anate, Sala Moussala, tu Tata Moi sur le Madame Torolobake, à Salaki Madame Maboko. Moussala oji la lingette à Saleza, ligne au Tata Moi sur la Tigé la Guié. Mais ce que j'ai la lingette à Bimisi, Miyibi, Nyo, surtout, Yebisanga, Mouyibi, Nino, Bassi Bakanyi, Bandaji la lingette à Sabanigolo. A comme on ne peut pas musicien, musicien congolais bata banane. Ba procureur de la République, bata banane. Pour pas que nous kanga batu. Si comme musicien congolais ayembela muyibi de la République, bien non. Ceux qui ba bengi no dénoncer bango. Si ko ya o dénoncer, yo pesinga yi makamnanga matolo na tena poche na o dénoncer ne yoza muyibi. Na ju par nanga. Papi vodka. Volcan. Papi Volcan. Moto donc moto. Papi Volcan. Autrement dit El Krakato, il appelle moto Volcan. El Krakatoa. Il appelle moto. Bakasayen bazo quitter Kasai pour nous Katanga. Ils ont les kana Kasai. Ah ouais. Ah mais une question c'est assez facile pour Papi Volcan. Non, le bagage sur Bakasayen bazo quitter Kasai, bazo qui ne Katanga. Bazo qui n'est pas na bango. Congolais nous surtout à droit ya mais bakatenge bazolinga te parce que bamona ki ba otondisa ba katanga parce que bakasaye kuna bazo souffrir yanga ba onyo surtout ba mipesi mupanzi ba na katanga la katanga yo tali ba vidéo zo le kebele ba katanga ba mais content bazo se ngana éviter ceux qui na loi moko na Congo et pekisa ki batuge boko ke na province LT na période de maréchal Mobutu a ebisa ki biso Congolais nyonso okende na Ozaïe, okende na Bandundu, okende na Équateur, okende na Kindu, okende na Maniema, okende na Katanga, ozali pa na yo. Batu nesko, mani bato bazo no baba makambo wana. Eza bato bazo jouer jeu, bato balingi ba balkaniser Congo. Parce que mundele na Rwanda ba monge soki to na balkanisation mbala moko boye. To balkaniser Congo ti. Faut to utiliser bato bana kati poto balkaniser Congo. Quand on appelle ça exemple yangai. Parce que naye ba ekolo na ngate. Naye bika ke na congolais. Tata moi si nga wala ni père nanga. Abotina mukongo bana 8. Petite sœur nanga. Abotina Katange bana 5. Petite sœur nanga mususu Mami Ngalula qui j'ai sali en passant. Abotina Musakata. Ngamoko naza na balien Katange, na balien ya tous les deux Kasai. Donc je me sens congolais partout nazali n'avait pas nangai. Concernant makambo ya Kasai wana yo lobi. La plupart ya bato bazo ba makambo c'est parce que ba yebi histoire ya Congo te. Kasai ezalaki zone minier A. Belge nyom datika ke loko wana zone minier A. Zone minier A wana bakoka ko tonga banda kuté. Tourisme pe ko kozala te mindele bako ke no visiter Kasai te. Parce que Belge a une besoin d'exploiter diamant, il y a tous les deux Kasai, oriental na occidental. Miba, ils allaient construire celle partie où ils allaient construire na Kasai, ils allaient Miba. Soko ke na Miba, ils allaient na ba bazalo benga ba bodine. OK. Bodine 1, bodine 2, bodine 3, bodine 4 jusqu'à 10. Moi mon grand-père nanga abane ko sana Miba. Poko nanga ya mwasi babane ko vana na Miba. Père nanga aza mwana ya Miba. Bato ba yebi Miba te. Père nanga aza mwana ya Miba. Donc lokola Miba kaka muto tonga maki. Et à l'époque n'oubliez pas tozaki na loi batako benga la loi Bakajika. Okoyi ko soma mabele tongi ndaku. Mais soki l'État a remarqué que place où tongi ndaku na sous-sol wana minéraux zali l'État rejoint parti wana rolubi na yo okende kotonga place mususu. Voilà pourquoi Kasai ezala qui consulté parce que Belge a benga kango zone minier A. Mais après tant où Laurent Désiré Kabila yé. Mais kaka Miba wana mu de financer parce que j'entends bazolo ba
katanga mutozo eliesa Congo katanga mutozo salaboui comme le katanga mais tango musée ayaki c'est le miba parce que j'ai kami laissé Koufaki miba wana ne muto salaki ke et financer des efforts de guerre ya musée Laurent Désiré Kabila était le ministère économie ya musée donc miba eliesi Kasai eliesi Congo pendant 2 ans il y a pouvoir ya musée Laurent Désiré Kabila et qui ne sait pas que la plupart ya ba opérateurs économiques kasaïens ba comment ils ba pauvre parce que Mobutu alinga ba tonga te na Congo ba Bimacha ba Fonti ba Kansebu ba na ba tikala ko tonga te et puis ba pekisa ki bango tonga na kati ya Congo donc ba ndeko bazwa na discours yake ba kasaïens bazo kima bazo kende katanga bazo jouer les jeux à mindele na ba Rwandais. Parce que problème autoza nango na Congo et da problème ya déplacement ya ba bandunité ya ba kasete ya ba ninité problème toza nango na Congo et da problème ya keno combat na biso za combat moko ya ba idéologie fort combat na biso tozo combattre pour toza na ba institution forte jour toza na ba institution forte na kati ya Congo nyonso to otambola malamu alors ceux qui batu bazo jouer batu bakimi pona nzala mais toke na fédéralisme ceux qui boke na fédéralisme bon monte ko jouer ka j'ai minelo bazo ngaba balkaniser Congo donc bato bazo na ba discours ya bataba ndu bakimi bakana Équateur admettons na pas exemple mon terre à terre lelo na Kinshasa za baumbu na bateke mais siko bato batondisi Kinshasa lelo bato batondisi Kinshasa soki lelo baumbu na bateke balobi ke non batu nyonso to bazonga na ba région na bango na bateke balobi ke batu nyonso to bazonga na ba région na bango Kinshasa kotika la polele soko kena paka juma bato batondisi paka juma zane ba mango bato bandundu bazana Kinshasa bikolo nyonso to bazana Kinshasa mais lelo baumbu na bateke baloba ke non batu bazonga pa na bango bokene wapi tolo bage bakasayen bato Équateur bato bandundu bato nyonso to bayoko to nza Kinshasa bakimi ba région na bango baye pona nzala non baye po bazana mboka na bango Mobutu ayebisaki biso tatabo moko ekolobo moko mamabo moko mais tokoza suna mokonzi moko te Papi Volcan okio Volcan excusez-moi moi Volcan est trop ici Papi Volcan est-ce que ndengo lobiana ozomona te que tribalisme comme kota makasi na entre biso na biso mais c'est là où je nazo ba que non incompétence notoire ya bato bazana sommet de l'état entre autres soki Chilombo azalaki compétent mais maramo tribalisme goza la tête on vandi na maréchal Mobutu to yeba tribalisme te na yeba ki bikolo na bango te to koli na bango na yebi bikolo na bango te mais lelo pourquoi to komi lelo to bana weba beaucoup tapon aza muyaka to bana kolokate bo Pamela chocolat za mutabandundu na bana kolokate te 10 match aza mutu Équateur pour ni babilo ko ne komi ko ya période de maréchal Mobutu ebana ibikolo te tokola ki ensemble tolia ki ensemble tosakana ki ensemble kabino mbono mbona ba combattant oui c'est vous parce que bino bokomi ko misana ba identité ba soto landi na ko pesa exemple ba combattant musuta ba combattant musuta de ngana ngotanga ba kombo te na ngotanga comme ça ngana lo ba passe ngana bo malang na ngana poche te na boy kotanga kombo parce que c'est pas bien nga ya mbinde yo ba combattre belé ole ba mutole ka na TV abenga tu ba taliban baluba wana bino mbolo bango bino mutu okotisa ngona pepe non bato bazwa la discours on habite bato bazwa la discours wana et da bato baza ko jouer jeu ya mindele na ba Rwandais parce que Rwandais na mundela moni que moyen ya ko balkaniser Congo direct boezate il faut passer par bande ko na biso moko ba propre congolais on comprend OK c'est entre autres na zo mona ba discours lokola ndeko moko za na Afrique du Sud nani chinois na otanga kombo na chinois baluba bakimi ki Kasai badoke na côté puis mozwi vidéo moko ya kala otango kyungu wa kumwanza abenganaka baluba na katanga bibilulu biende kwabo ouais très bon il y a train OK et la vidéo ya kala ça vidéo ya kala mais maso pourquoi to royera na lokuta na média comment eza lokuta te
Kyungu wa kumwanza tango bengana ka baluba bilulu bien de kwabo parce que ngana za côté Katangé na za côté Kasaye na zo mona place pour changa na ba vérité Kyungu wa kumwanza baka bilulu bien de kwabo et puis pourquoi ngunza kinene Kyungu wa bilulu bien de kwabo c'était à l'époque où parce que batebele ba epena komba ba histoire ya Congo té OK ba pe politique ya Congo té Kyungu wa baki bilulu bien de kwabo tango tokendaka na palais de marbre 1 palais de marbre 2 après nomination était Tshisekedi de la conférence nationale souveraine Mobutu Aboyaki nde Abdoulaye Wade yaka na Congo pour à ça la réconciliation négociation entre Mobutu et Tshisekedi va travailler ensemble tango baké na palais de marbre 1 Mobutu Aboyi palais de marbre 2 ba y rejoint Ngunzi Karlibon comme étant premier ministre. OK Avant que Ngunzi bazaki nani vieux Munguldiaka bazwaki premier ministre Mobutu atali na batirwa na ya tali na suka po Munguldiaka zaki ko balusa ba livre d'or wana atie soyi na munoko boye akiko balusa papier. On comprend? Après Munguldiaka ne bayozwa Ngunzi Karlibon. Mais lokola ba politicien congolais balingaka ko utiliser peuple pour na ba profit na bango. Ngunzi Karlibon a utilisé les Katangé. Tshisekedi a utilisé les Kasaïens. Et après il y a eu conflit entre Bakatangé na Bakasaïen. Ngunzi Karlibon na Kyungu wa kumwanza ba ko benga na Bakasaïen ba bilulu bien de kwabo. Et là ici. Donc bilulu na ba fourmi ya mitou rouge. Bazonge pa na bango. Baluba Ngunzi na kanana na Kyungu ba benga bango bilulu. Nde baboma baluba bazonga très on va monter tant ba benga na baluba. Après Ngunzi Karlibon na yako yebisa biso que lokola na komi premier ministre na bana ya basantidel bakolia soso lorsque Ngunzi Karlibon abana kolobela makomo ya bana basantidel bakolia soso il visait les Bayaka parce que les Katangais ne considéraient pas les Bayaka. Je suis Katangé, je suis Moulouba. Et Ngunzi tanga bana koloba makomo wana bana ko se référer à bigena na bana ya basantinel bakolia soso bana basantinel za banani na période na bakatanga bazaka ntsage bayaka bazaki bana misala bayaka bazaki batapusu bayaka bazaki basantinel ndengunzi abaki na bana ya basantinel bakolia basoso alors que maréchal Mobutu aboyaka biloko wana tozaki na système unitarisme tatabo moko bamabo moko ekolobo moko. Maintenant, nous avons bandé qu'on a mutu les fonds, ça n'a intégré na pototé. Mais oui, il n'est pas intégré parce que ce gars est intégré. Comment il mutu vendre na poto pendant tant d'années? Mutu ke kufe le sogi na Lille. O bandi ko benga na téléphone. Eh mutu kana ne kufi, ndena zabo na ebite sogi na kolala wapi? Bo benga batu, balukela nga place kolala. Sogi mutu kana eza na assurance. O benga assurance et ko yesu mutu kana yo et ko peso mutu ka mususu euro zoyo mais ma tina ndako place ovandaka. Mais en fait les frères en question, parce que ça la covoiturage. Voilà encore, bateau bazo luka ba bebisa komba. Voilà encore bateau bazo bebisa image ya komba parce que bazana idéologie te, bazo luka ba jouir pendenge Félix Tshisekedi da memba tuso bazo jouir na kata Congo. Déjà au boma komba, botika bato. To boma komba te, yango na zo recadrer. Oh yozo solo la nai. Oh papa, oh yozo solane dali. Oh yozo solane dali père fondateur ya mouvement wana. Yakomba. Yakomba. To wele la raté. Mais vérité da vérité. Vérité da vérité muta ko changer bato yo tangi ba komona na webiso bato ba yaka na ba ona komba. Webisa so na émission zo ya. Na émission na webisa bino. Et là le roi lelo soki beaucoup tapon wa webisa bino geno. Akuta na kana ba journaliste na Gare du Nord tango reine Angleterre ayaka na France ba poser une question alobi ke bandal c'est Paris. Ba tebele ba obo yango. Mais ba image ezali. De la même manière, Congolais ni marandérone Congolais té. Papi vol. Ma belle Congolais. Pas image ya limba, si ma yebo na casse na archive, la biso image. Na holo ba image so lina personnel jeunesse ya combat. Na jeunesse ya combat. Jeunesse ya bibliothèque ya combat ngayo na vandia. Na koye biso nane yaka na nani, nana za nani, nana salagi we na nini. Nandi mananga batu nyoso tu. Musapi moko sukola elongité. Mais koye abande kwa nyoso tu. Et ça y est combat est à la combat. Question souka. Dernièrement, moi, vous savez que émission à Marlène, pour cela qui par rapport à frère Mike, le cas qui il y a maman mitaka là, non solo, on mingité. Est-ce que là, comme on a zongi l'église, babida dia zongi, watu nyoso, beti maboko, dans balimi sidadi, na facilité nyoso tout ouais.
Mais c'est là où on entend le bac, ceux qui vraiment na Congo, na tout na état de droit, babinza binza mais il fallait go kanga yango. Ministère de l'Intérieur zo samusa na ngote. Comment mutokoki ko violer moi si ala lié sans vaseline bomoni pena ba image na ba makila ebimi. Mais muto na ko détruire femme congolaise parce que femme congolaise muto apesa sa vie na Congo. Le biso ki moi ça na Congo te. Bato ba robota masu na Congo te. Les mêmes Kalambaï, bozo benga edadi. Mais baza ba charlatan. Baza ba homme de dété parce que Christ alobaki bazo comme état modèle. Jésus qui s'allait là moi ça na masoko. Excusez-moi le terme bande photo loba, tous à la terre à terre, tous à clair. Jésus qui s'allait là moi ça na vaseline. Jésus qui s'habille base à l'état bazo comme état modèle. Mais est-ce que bazo télé manaba cher na Congo? Baza ba modèle. Bazo régler ba compte na bango na bango ba chantre ba passer ba nani mukuna toko ba lelo mukuna za mutu ali boso na Congo wa utiliser gisoyi. Merci papi na masolo merci papi votre toko na suka tena silisa te ba congolais bazela ma si atuna lo bagi mama mutakala congolais ça na jeté faut que non tira suka donc les mêmes batuana OK lokola bazaba nazobenga bango ba charlatan Babatami na simali loba. Pour escroquer peuple dédié. Mais or, la Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Merci. Tokomi Nasuka, merci na Bino sur la Biso, merci na Patrick Massid na caméra, merci na Vilanga Invent Tumba na Vex, merci na Claude Lukeba Kweno, merci na Oplace Wali, merci na Adela Menga, Euro Million. Merci Pena beaucoup Tapongo, Bandel c'est Paris. On est là. Merci na Yoyo Casserole. Yoyo Casserole na moniana Pamela Chekola. N'habite le Basuka ni Papi Volcan. Pour l'émission lelo. Lilo Basuka pour l'émission lelo dans le barake. Toujours mené combat mon tribalité. Mais toujours mené combat mon ya ba idée fort. Et combat mon ya Union nationale. Photos à la INI. Ah. Photos à la INI. OK. Koya na ba discours, ya ba séparatiste. Toko tonga Congo te. Toko tonga Congo na ba institution forte. Toko tonga Congo na ba idée fort. Toko tonga Congo na lokuta te, toko tonga Congo na NT, toko tonga Congo na division T. Le bateau bazo na division ya baluba, ba Congo, ba tabandundu, ba nani. Bazo jouer à Mindele na ba Rwandais pour la balkanisation en Congo. Et en passant, na repère ça exemple. Fumumpa que j'ai sali en passant Adolphe Muzitu. Abotana Muluba. Siko Adolphe Muzitu. Bana o Adolphe Muzitu abota na mwasi wana Muluba. Soki bake na bandu ndo benga na mama na bango Muluba. To bana na so bake na Kasai, boko benga na bango na Kasai bobi Adolphe Muzitu asa mutu ya bandu. Donc basé pas na bango. Au contraire, je vais choquer les gens. Bana o fayu la botina camerounaise. Ba okena ba na Cameroun, ba na Congo te. Fayu lié moi au Sénégal pour nationalité douteuse. Mais Fumumpa c'est mon frère. Merci. Muta bandundu abotina Muluba. Fayu lu abotina na camerounaise. Chilombo abotina rwandaise. Donc constitution mboka na biso photo chama mtolo bagena. Pose à la candidat à l'élection présidentielle du Congo, il faut pas la congolaise. Merci Papi Vodka, Tokomi Nasuka. Son akati yote wanaloba parce que la vérité. Merci merci la réalisation Patrick Massidi, merci na assistance ya Pamela Chocolat, Yoyo Casserole, merci na Bino surtout. Tozaki na kati elenga Congo Patrick Massidi. Tracy Mbelenga po ya Gloria Suka. Tokotemba sima. Merci. Na pesi pe